MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. C'est la famille. Bandeko, capture bo mona, moi shoyo. Procès naïe. Bakangi bakuluna oyo, je crois, tant on a le bela maramboya, ministre ya vice-ministre ya intérieur par rapport à insécurité, machin, tout ça, na place yé aluka solution, yé azo une rocha énergie na buzoba, ya okene convoquer gouverneur à Tanganyika ino sukola na piscine na likauna na en passant na bete releta ibino li solo moko moi so bo mona oyo procès na ye uti koleka bakangi bakuluna oyo babizaki na ye bandeko jeune fille bozo mona agenda ko bota na ko bota bakuluna bakoti na kati hôpital pendant que ya zo bota kandi basala biyoma na bango wana bakoti na salle ya accouchement azalaki azo pousser mwana na désordre wana mwana abimi na pression a raté mesa ake okoya na se abambana mutu epanzana mwana kufa esuka wana te bakuluna ba matela mwana mwasi oyo imagine mutu auto bota na pasa ko bota ba matela yi ba veiller bande botala niveau batu oyo baza sans état d'âme bazanga mitema bakuluna oyo batu ya kopandre. Mais bizarrement, un mois après, boyo kara bakuluna basale pakamo quelque part bo landa bobo ekutaka bilongi oyo. Et ministre Nabino Jacquemin problème à résoudre yango yé problème ya mono ke résoudre ya gouverneur o akeno sukula na piscine na mwasi nayi na likangu nayi bakonzi ya Congo et tant ba rolobake bozali ba incompétent bosiliki baza ko finga bino et ama eza passé o bato ko pendre bakuluna oyo mais ba ko sambisa bango légèrement batini bango so yiwa pepi après lobby ba famille na bango ba corrompre ba soki ba magistrat soki ba biloko nini ba bengaka bango et après lobby ba bimi ba continuer vie na bango ba salaka yango bo remarquer ta ba kanga bango inquiétant nango bango te po ba biki ba bima na bango mboka ya Congo mboka ya motindo oyo na habité on s'attend quoi je sais pas na habité mais bon mbango na oluka ok changer constitution si quoi na lobby neti ba marambo neti ya ba boy est-ce que ça na article mo na kata constitution zo ko empêcher buluka solution na ba marambo ezaka motuna moi je suis pas contre les changements de la constitution mais problème est que en rien bo sunga mboka en rien bo sunga population en rien bo sunga peuple. Mais besoin de que changer la constitution pour avoir intérêt na bino. Ndé lozo ça passer en wana. Et amawa. Peu importe ba réseau borolo bateau borozoato boropesa. Ma belle, ba frontière. Nini, ba Rwandais, ba nini, ba roluka bazwa, ba sala bo bazong sabwe. Ndé yango ne mutezo ko empêcher bo sili sabolong la ba fulo za na kisasa. Bobo ngisa social mboka batu bazala na courant bazala na mai constitution to zopikisa batu bazo misala baza bo créer ba misala pona batu na mboka constitution peka muto zopikisa yango il faut changer yango de so changer yango ba mambona nyon sur aussi les changer et a passer pona mboka Congo bande imagine muto ke bota bakuluna ba kuti bébé na akufi likolo nango ba veiller et bato lola bakuluna ba bato mais c'est inhumain balolinga ba comportement et ba bato te ba bato roboma bakuluna ba bato roboma beaucoup ya parce que Dieu nous aide franchement c'est compliqué avec ces pays ils ont passé na habité na loba ina bino l'autre fois Congo to le la kama nzambe so nzamba yoka mawa et que à l'auquel il solution toujours ce qui peut être timo le so rozonga sifflet beti kara ma bango esili
Babo quel le baquet, babo quel le baquet. Parce que nini sous. Apparemment, il n'y a plus rien à espérer. Pour chaque jour, même Nzembo. Toko loba, to lembi na ko lemba. Mais ouf, wapi baza. Tellement hote. Et tellement hote. Tosani. Tosani. Oh. Bon, vous allez bien certainement. Mes frères, moi ça va. Dans le baki, moi quelques vidéos, to mega olobi la basango mboka. Bon, to kota masolo basantu. Et 3 jours passés, na ngina ça la vidéo. Mais par contre-temps certains permettent qu'il ngate. Oyo gouverneur à Tanganyika. Et bah interpellé et pas il y a ministre et Jacques Chabani à Zala Elonen. Ministre intérieur. Attendez, je vais vous lire ça. Et wapi nene makelele bane volume 100. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a ordonné les rappels immédiats du gouverneur de Tanganyika pour consultation. Après la diffusion virale d'une vidéo le montrant dans une piscine avec une femme, l'intérim est assuré par le vice-gouverneur. Aucune réaction officielle n'a été communiquée pour l'instant. Donc avec tout ce qu'on a comme problème na Congo, surtout dans la insécurité, on va te la tombe midi pourquoi. Donc le coma, surtout na Kinshasa, où est la capitale, il y a Mboka, il y a RDC. Mutazo Bima. Et tiens, on m'a tamoto, azotala non elongina forme ya muto kumbaye. Azo intercéder na sa mutema. Soit morning esprit beti témoin ndenge o matate. Anga matala dessin et c'est pour nani bat bazo banga les gens ont peur pour leur vie. Ba koboma ya mikolo nyonso, ba enlèvement ya mikolo nyonso, insécurité l'école insécurité. Tozola mwa situation s'empirer. Solution ezate. To luka solution na mambo insécurité, na ba problème ki toza on mboka ya bakulu na machin. Tala marambo o Jacques azo ino rochela maele yango. Mambo zanga tina. Mais gouverneur a sape mutode. Oh, akene biye nga so pa kene ko sakana na chéri na ye na mai so mo sinanda ko so lika ona yebite. Bazu ba photo so ki ba vidéo. Et fuité. So ipe mbanda mtasala izo a publier to yebite. Et du coup bo wena ko interpeller. Boza makasi na buzoba na mambo zanga tina. Mais mambo no ya sérieux oyo ya kozwela ba solution na mboka boza incapable. Et pourtant ba rolba ke boza ben incompétent bosiliki. Président après koleka na Tchango, je crois bato baza scotché branché ba ebike. Fati auto oleka na Tchango aleki na quartier soki 8 na soki nene. Na retour na eba lobi force du progrès ba piller. Nazana ba image awa ba boutique ya batu et bino bobi ba na Tchango ne bazalaka. Ba beta ba force du progrès tina niveau ba bomi moko. Ah bah image à na Facebook ils a tellement somo moi na Tchango na la sabino ngo ezate parce que est-ce qu'ils a peut-être pas bloqué vidéo. C'est ça. Force du progrès et comment on ça là en loi. Bah Congolais déjà de nature to que c'est un peuple incambamable. Du coup bah individu moko bah inconscient moko balali balamuki ba créer ce que loro nini ya bango ba on peut ba komi ko sala do milice wana ba créer IDP ce qui est créé ba mo sala loi na mboka ba comment na bango kanga mituka ba comment bango ko futisa ce que ba nini ba biloko nini avant que le côté songolo il faut au futa amende au fait désordre et du coup ba rolingate et loko wana et ba mamba boy ba na osale makaka ba bomi mutu. Solution tous en ont besoin eza ya ba désordre oyo bat basangi kimi na kata mboka na bango 2 semaines passées ba betelinga ka na Tchango wana hôpital mo kombo kiminga je crois bat ba oyeba
bakuluna bakoti bayeko sala trouble na kati hôpital bakoti kaka ndenge bamesana mpo bayiba baeketi na salle d'accouchement s'il vous plaît mama moko azali wana azobota na somo ya bakuluna bayeko sala epaka bandeko mwana pression ya mwana azobima mwana rata nayebi te na bato babana kobotisa mama certainement bana kobanga na bango mwana akweya na place avanda na mesa oyo mwasi abotelaka mwana lekana abambana talaka nouveau-né abambani na se cerveau mutu epasuki tonfi ebimi mpona bakuluna siko solution biso toza nango besoin na mboka ya bamakambo boye bino besoin na convoquer de besoin na bino temps bo convoquer gouverneur akendeki piscine na mwasi na ye ya biso nini na kati bino nyonso boza bato ba anti-valeur ya babuzoba oleboluki ya bato solution na makambo eza serie na mboka tala bino place boya aussi c'est énergie na buzoba makambo ezanga mutu na makolo likambo ya tribalisme makambo ya tribalisme eyakokoma grave à partir ntango faci azwi deuxième mandat déjà ezalaka eyokoma grave bato bazala na kanda baluba bakomi komanifeste yango naloba awa soki bozwi mesure te na babiloko oyo ke aza moluba aza moto abandundu aza baguerre civile ekokota na mboka ekozala mabe bozala na makoki ya kostope yango te ekokoma compliqué mais on dirait bakonzi ya mboka etali nango bango te naokeli tata moko mawa njili eza plus bato alamuka je crois toyebi yango tata oyo le pauvre tata ya bato nzamba lola azali na kati ya mutuka na ye nayebi te so pa aza chauffeur et aza taximan je ne sais pas bandeko tant ka bayoki accent ke tata oyo aza moluba asali eloko te babeta ye lokola moyibi na bana changu nini ote aza moluba aza mutu afachi bongo so mutu aza moluba so mutu aza mutu afachi nde ifo bobeta ye babeti tata bazokisi ye babuki mutuka na ye na olokela bino image wana bandeko nanga bolimbisa mpona tiela bino bomona makambo ndenge ezokoma grave surtout bamakambo ya tribalisme oyo na Kinshasa soki l'État azwi bamesure te na makambo ya tribalisme oyo ekozala compliqué bota babuki mutuka ya tata oyo bapanzi ye ata bino moko bapanzi bapartise ya mutuka na ye expliquer biso moi nini eleki moi mouvement pasi nini vraiment nayebi nao te soki bakala moko ekomeki ndongo ndeni wala fe na biso zana na terrain mwana mabili mwana masina asali eloko te avandi na tellement muluba batala moko batekiseli a muluba ekobeta bapanzi na tibina bapasole lunyonso nde bapanzi boye siko mutu oyo bapanzi aza wapi yewana fetala yo kombo le Justin ok papa Justin azabi koleka na moni babandi kobambanga babutei na mabanga balobi onga naza moto wa Felix siko boyebisa ngai babiloko boye ezosalema mikolo nyonso leta aza na ye kuna te etali bango te mais pourtant bato bazokufa na makambo ya moluba katange moswahili machin nini ole leta azwa bamesure ke mutu oyo bakoyoka ye to bakomona ye na babiloko ya boye apose baacte boye agresse mutu afinga mutu bakokanga ye
bakofutisa mani bakosala boye bamesure ezwama non etali bango te baokipe na bango te otala bato bazokufa parceke aza moluba bato bazozoka mpo aza moluba bato bazo leta azoki siko solution biso oza nango na besoin na mboka ya bamambo ya minene ya grave ya boye koluna insécurité machin mais tala Jacquemain ake kotia na ye kaka énergie na ye na koconvoke moto ende kosukola na piscine. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo tanyangwa koka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu bonanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo zambe na ngoya olatike mo vanzina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu kominela santu lise kwa na yo tu komine
nalingi. Mais par son nom s'est métamorphosé. Aussi mingo sambwe maladie na biso. Olengo baby naza toxiqué grâce à lui. balobi ke non akosekwa konzamba bakristo basekwa alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimake mbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te oyo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona koleka sele mpo na nga na yo